Allô, allô, la famille, bonjour, bonsoir. Bisika nyonso bozwa misa depa nyonso bokozwa video na biso la famille babone à Noëlla TV bambote bambote. Nzambe ya bomba abatela biso nyonso bisika nyonso tozwami. J'espère que toza bien. To bandi week-end na biso, semaine na biso pe bandi elamu nzambe na lola bomba pe abatela biso bao bazokende bakelasi. Biso tozokende misala totika nyonso kaka na maboko ya nzambe. Sans nzambe eza mobulu. Sans nzambe pe tokosala eloko moko te yango wana biso toza ba chrétien. Il faut premièrement totia nzambe liboso na nyonso tokosala po yende a guider biso yende a protéger biso pe abatela biso la famille. Nyonso bokozwa video na biso bote pe ba commentaire na biso pe ya elamu na oyo tokoloba na video na biso bandeko me ya mafinga e sala biso eloko te me botiaka ba commentaire moko ya malamu yo fingaka tikete nzambe aleka ko pardonner yo pe alimbisa na ba commentaire na yo ya mabe. La famille vraiment tolandaki life ya Karine Mokonzi la baronne oyo awuti kosala vraiment soki biso nyonso ba chroniqueuse oyo nyonso basalaka ba émission pe ba analyse ba mosusu babenga yango ba matière vraiment soki vraiment bokomi lolenge Karine azongi moto lolenge azoloba vraiment tokosala ba analyse ya malamu kofinga kozala te ba crèche ekozala te ba rando kofinga ya ba mama ya ba papa ya bana ekozala te bandeko botunanga pourquoi na lobi bongo parce que en tout cas raisonnement oyo Karine azongisi azoloba eza vraiment ya malamu. En tout cas réseaux sociaux ezali place moko kosala neti ya ba rando te eza place moko neti royal neti bosala neti eloko moko eza neti ya nakoloba ndenge nini neti roisir quoi disons roisir oye kaka ozolobaka po bato baseka ozosekisa bato na yo bandeko na yo bokutani bolobi boseki eleki mais tozomona ke na congolais asalaka ngo na haine akoya wana azolobela ndeko na ye azofinga ndeko na ye ezowuta mpenza na se na motema azobimisa mpenza haine on dirait mutu wana abomela ye ndeko abomela ye papa abomela ye mama or que rien eza nango réseaux sociaux mundele mutu asali yango po bokutana bosololaka ensemble na ba o nyonso bobungisana bomonana te bambula na bambula na sima réseaux sociaux bokomonana bokosolola bokozongisa relation o bobungisa kala mais biso ba congolais oyo nyonso wana totiaka kona mutu te tozotia d'abord mbongo réseaux sociaux futa tikete na ya na haine na tumba mutu wana na finga ye na critiquer ye na sala ye o nyonso ata asala ki mabe wana te ata o nyonso azokoloba ezali na kati na ye te du fait que aye wana ke po aloba afinga po réseaux sociaux na fait du mois afuta ye mbongo aza capable ya tout ya ko détruire moninga na ye mais tomonaka Karine en tout cas azana mabe na ye toboyi te mais azalaka na haine ya se na motema te tomonaka apardonaka na ba oyo nyonso basalaka ye mabe tomonaka azopardonner facilement bandeko tomonaki awa na makambo ya artiste na biso Fally Ipupa abeti concert na ye eleki vraiment très bien en tout cas félicitations ba chapeau to mona ki Karine Mokonzi pe aye abimi alobi nga pe nazopesa pe soutien nanga ya koloba bo soutenir ndeko na biso artiste na biso pourquoi bo fandi calme et tout to mona ki bato ba ye ba lobby et amikitisi na nango akotala ye kuna ba bengi est-ce que bazana posa ya soutien na ye et tout bandeko ba congolais mais bozo bosana ke biso nyonso toza ba congolais ata azo soutenir Ferregola aza congolais Karine Mokonzi aza congolais Fally Ipupa pe aza congolaise de père et de mère donc ezala te ke mutu akozala kaka wana kaka ke azaka na kombo ya mutu moko abana kokumisa kaka mutu moko mutu mususu akomisa ye ennemi parce que bazwaki problème pakala songolo donc bakoko yoka na susu te
bongo sikoso atangi komonte ba yoka ni société soki exemple na buto alali nzambe azwi molimo na ye donc akene na ye kaka na lisumu ya pamba na kati na motema na ye po balobaki ke badiskutaki na ndeko na ye te bandeko balobaka ke basani na basani etutanaka après bayokanaka eza kaka neti biso bato lelo soki oza na ndeko na yo ya na yo papa na yo boswani bobundi bopanzana bofingani bofandi ata 5 ans ata 10 ans bolobanaka te mais un jour bokolobana eza bongo donc ezali pe neti Karine ndenge azaliki na artiste na biso Fally Ipupa mabe eyaka nango ata bolobani lelo me lobi susu soki boyokani mabe susu ekozongana eza ndenge moko siko bolingi kaka ke afanda wana kaka na mabe wana du fait ke alobaka kaka ke asengaka bolimbisi soki babebani afingi aye asengi pardon bapardonne donc ezongaka susu te non akozongela yango susu eloko ya liboso kaka ke oreconnaître ke non o wana ndeko na nga nasalaki mabe ifo nasenga ye bolimbisi yango asengaka mais boti koloba te ke bobanda kotanga ke o mutu boye babando yokana te pourquoi amikitisi po na amilobisi ye po na nini amikitisi abimi zoba te yo mutu lobi bongo mutu bimi zoba mais ye liboso ya Nzambe abimi zoba te ye liboso ya Nzambe amikitisi donc alongoli oya ye mabe donc abimi na ye neti na koloba kaka abimi na ye saint parce que alingi na ye ba problème te alingi na ye azala na mutu nyonso bien c'est ça mutu azalaka bongo o reconnaître mabe na oke non nasalaki mabe osenga bolimbisi pe obosana c'est ça mais soki pe bakroni mama bakroni papa bazalaka pe na aptitude wana bongo ke ya kosala mabe après balobi ke non nalingi na nga susu e na continuer na mabe wana te mbele en tout cas kofinga na réseaux sociaux kozala te barando na réseaux sociaux kozala te kofinga bana bapapa nyonso wana ekozala te parce que otala ke non oyo ezali nango kaka tosala biso kaka ba loisir tosala biso kaka po tosekisa bato ou bien problème ekwei kuna na communauté moto akufaki kuna peut-être elingi eyebana te du fait koza kroni mama otie micro na yo otie téléphone na yo olobi o bayokaki te bayebaki te bayebi à travers na yo c'est ça mais eza te place ya koya ko rendre banani ba contre banani ba compte à rendre na kati ya réseaux sociaux bien na kati ya télévision te bandeko to changer to zwa to mona Karine zoba te to mona ye pamba te azo linga na ye ba problème te en plus aza moto oyo azo sala chaîne na ye aza na besoin ya bato aza na besoin ya soutien ya bato ebele parce que akobana kozala na kati ya plateau wana ye moko te akobana kofanda wana te ayamba kaka faire egola esili non balobake tout excès nu donc abana yambaka mutu moko chaque jour mutu moko bosi bomona mutu alamba kaka chaque jour alia kaka ngombe chaque jour alia kaka ngombe chaque jour alia kaka ngombe non akobaye yango eloko basalaki biloko ebele na mokili olamba oyo lelo lobi olambi eloko mususu ozo changer bagu eza bongo ekokozala te ke mutu akokozala kaka ke alobela kaka mutu moko banda fanda na sujet na ye akobanda kolobelaka mutu moko ata bato balandaka yo bakobaye bakolobake non yo po olekisi ndenge nini banda le premier le 30 ozalaka na kombo ya mutu moko ochangeaka matière mususu te ozalaka na kombo ya mutu moko ata o balingaki yo bafanatique na yo bakokima bakolobake non olekisi baoyebisa mpe bonke olekisi changer pe matière mosusu bando ofandaki opesaka biso kaka matière kaka ya mutu moko olobelaka kaka mutu moko ochange te non ezalaka bongo te bango nyonso baza baartiste na biso ezala bafali ezala bafere ezala bakofi ezala bawera ezala bajipe ezala amis redi ya miss ezala bango nyonso bawanze kwa baza baartiste na biso donc baza obligé ya kolobela bango nyonso donc eza te ke
balobela mosusu batika balobela wana et surtout soki oza au milieu du village neti nga Noela TV naza na nga au milieu du village ngai naza wana te ke mpo naza mpo nalobela motu moko non soki problème ezali tokoya topesi conseil na biso nyonso toza bacongolais topartage c'est ça l'amour c'est ko diviser te kombo o bako kotanga me kombo wana batangaka te kombo wana boko kolobela me kombo wana boko kolobela te wana ezali neti bozo banga eza neti injustice eza neti donc il faut bolobelaka kombo mosusu kombo wana soki botangi yango ya wana basimbaka yango te non mabe ezali soki ozotanga kombo wana na ndenge ya mabe ozokende kofinga baza bapistre na biso il faut totanga kombo na bango na ndenge ya bien na ndenge ya botosi na ndenge kokumisa bango lolenge bazotambola na badrapeau na biso partout mais ya mabe ezali ke tofingaka bango tosala na bango barando tokitisaka bango nde wana nde mabe wana nde eza bien te mais soki ekari nazo na ndenge ya malamu azokumisa bango pourquoi pas mabe eza te bandeko eza eloko kuta kokumisa ye Karine topese bravo popese maboko alobi ok kende kaka bongo kozwa susu na bakreche te kofinga susu batistre na biso te ekozala bien meke bino susu bozo critiquer so boloba ke pourquoi omikiti donc ayoka na moto boy o te pona no miyore na moto non wana eza bien te ye pe azotala intérêt na ye pe azobanga nzambe na ye un jour soki nzambe na ye aye bafanatique nyonso bakosamba na ne place moko te mutu na mutu akokufa pe na mukolo na ye onzamba tila ye donc mutu na mutu yo omibongisa awa deja na se na mabele na se na mokili oyo tango oza na bomoi okotala gauche droite te même mobali bolalaka na ne mbetu moko mokolo yo kokufa akotikala wana na mbetu wana yo nzambe azwi yo même mwana owana kuti yo moto boti okokufa ye akotikala parce que ezali destin mutu na mutu aza na mokolo na ye mutu na mutu amibongisa pe amilengela na se na mabele oyo oyebi te mokolo nini pe ngonga nini oyebi te siko nani nango eza malamu na ya na réseaux sociaux mbongo malunga bakofuta ngai eza te na ya kaka na bana bakofinga kaka bat na réseaux sociaux lobi na lala na lamuka te lolenge na fingi nzamba azwi molimo na nga na kende kana lifelo kaka ya gratis likolo ya réseaux sociaux non Karine alobi ke atali alobi te réseaux sociaux ezana litomba te réseaux sociaux ekomemanga pe na lola te réseaux sociaux ezali kaka place kaka tosala kaka ba loisir na biso eloko ko garder yango na se motema eza te yango azomi lakisa ke non ayebi amoni alobi non oyo eza place te nga na banda koya kobebana na bandeko na nga na ya kosala yango neti ene tika na kati ya motema na nga c'est ça bo mutu yango wana azobanga d'abord premièrement azobanga nzambe azobanga ke non oyo mabe oyo malamu na milengela deja ata na koloba ngo me eza na kati ya motema na ngai te nayeba ke oyo eza mabe soki nasengi bolimbisi wi akolimbisa nga me soki alimbisi nga te wana ezali fardo natikeli ye moko nzambe ye moko moto akojuge me ndenge nini asalaki mabe me asengaki bolimbisi yo ondimi yango te donc ye akotikala na ye maboko pembe yo nde moto tikali na lisumu wana alors bino bachroniqueuse bosalaka analyse na bino ezala na fond du cœur te bosalaka ngo vraiment na se na motema te botikalaka na ba haine ya mutu boweleli mutu te bobomeli mutu te mais ozotikala na haine ya mutu na kati ya motema pourquoi non faut ko changer en tout cas Karine azalaka vrai bino bozomona ke azomikitisa wana ezali bino moko mais aza vraiment vrai soki mutu vraiment aza neti Karine c'est bien alobi après abosani c'est ça moto azalaka bongo olobi après obosani na yo c'est tout osolisis moto wana obengi ye oui la vie ezo continuer c'est comme ça en tout cas bomona Karine mabete bomona ezoba te aza vraiment mwana na nzambe azotama na bobang na nzambe ata na 100% te quand même oyo azosala bongo en tout cas c'est bien bandeko tomilengela tosala barando oyo na ndenge na se na motema te
bomemela ngo na ba gauche droite te kofinga na bino o bofingaka antuka botika eza mabe ekomema yo na lisumu ya pamba ya grati oyo kofuta yo ate eloko moko te bosala banalyse normal loba na yo normal bakoyoka yo babone na yo bakokima te soko olobi normal soko ofingi te bakotala yo bakobetela mpe maboko ba 1000 personnes bosalaka na ligne ba 2000 personnes bakotala bino babiso tosalaka na biso ba 10 personnes ba 20 personnes ba 30 personnes ça suffit eza problème te toyaka wana te mpo tobanda kofinga tobanda kosala boye mpo nazwa mbongo nakende kofuta facture boye nakende kofuta ndako mpo na makila ya mutu na kofinga mutu non jamais tokosala ngo te na Noela TV jamais du fait que nzambe apesi ngai maboko na makolo ya kotelema na tongo ozokende mosala na suyer na yo okei na fin du mois na suka sanza mundele akozwa mbongo na yo atie na compte c'est ça ça compte mais nga na kozala wana te na koyaka mpo na kombo ya fali na ya na kombo ya fere na fandi wana kitisi kamera na nga na kitisi telefone na nga na bandi kofinga banda linzaka tina lusuki po nazwa kaka o na eza nango posa ke mbongo po na futela bana na nga classe po na soma biloko kolia po bana nga balia po na makila ya bandeko na nga na wuti kofinga kuna na réseaux sociaux jamais je ne peux pas faire ça nako sala ngo te ekita emata mbula enoka jamais je ne peux pas biso tozalaka wana ka po na kopesaka ba conseil na biso oyo kolinga kotala biso otali biso gloire à Dieu oyo komona ke kotala te leka kende eza problème te balobaka ke malembe ndeke atongaka ndako na ye biso bongo totambola malembe neti caméléon ndenge atambolaka ba o bazokima mbango bakima yo moko kosimba moto etali binoko na biso tokendaka malembe tozelaka kaka temps ya nzambe ata ezowumela atan la biso nde babako tokendaka maleme tozala na biso pressé te alors bolanda kaka exemple ya Karine mutu soki asali mabe senga limbisa nsima nzela akende andima soki andimi te etali ye me boloba te ke aza zoba azomikitisa non ye azobanga nzambe azotala nzambe na ye yo mpe soki okobanga nzambe ça va mais soki okobanga nzambe te continue wana ezali etali yo mais namoni Karine asali eloko moko ya malamu en tout cas komikitisa ezali koma yuma te non oza yuma te mwana nzambe babwakelaki ye basoyi basalaki ye nyonso ye kutu mwana nzambe mokili na mokili babwakelaki esoyi bamelisaki ye vino oyo ya ngai wana bamelisi ye mwana na nzambe ebongo yo na nga toza biloko pamba en tout cas bandeko tozongaka na makomi tokosala bato mabe te tokofingaka bato na bareseau sociaux te merci la famille nazotika bino se Noela TV nyonso bokozwa video na biso s'il vous plaît la famille to partager to like to s'abonner to aimer ekosala biso bien makasi bozwa conseil oyo la baron na wuti koloba en tout cas ekosunga biso mingi na réseaux sociaux ekosunga bakongolais pe bakongolaise bachroniqueuse po bachroniqueuse na kati ya réseaux sociaux en tout cas barando diminuer kosalela mutu mabe na haine eza bien te en tout cas bozwa leçon merci nazotika bino bye bye la famille.